Papa chapeau.
on a la place là-bas. Non, on pousse. Amen. Amen. Amen bien. Ok, c'est bon. Musala mukunzi asali kama
Ah, calibre de l'image. Papa, sécurité. C'est qui m'a Yesu ajali awa na biso ya solo. Heureusement, nakanisaki ekozala te. Na 1986, ngana yebaki monde ya Nzambe malamu te. Mais na 1986, teki nga na campagne moko na mama Ntomba. Batuni ye soki akoteya elongo na nga andimi toteyi en face ya prison église catholique moko toteyaki na église catholique tosali campagne libanda ngambo naza koteya na église wana toyei kosala campagne oyo prison en face podium eyeti na mire église nga nayaki mpona natala ndenge nini batie podium ye amoni nga nazali na bible papa oye kotekela nga bible nabi te po wana nga nzoto mike lisusu ye minga nabi te mama nga naza mutu oyo bokosala na ye campagne abi yambo campagne mpe bandi tosali campagne premier jour deuxième jour soki atei lelo nga natei jour wana mosusu biso nyonso na podium
ti nzambe asali bilembo mingi yo mwana moke boye nzambe azosalela yo pesinga baconcept tokomaki mpe koyebana azoya mpe epa na ngai nga mpe nazokende epa na ye ti na suka nzambe asungi tokoma bato moko tokoma kosala mosala ya nzambe ye abengi nga na bengi. Donc le Seigneur nous a mis ensemble nde na ye koyebana na bato mosusu ya nzambe malamu pasteur Chibambe na bato ebele ebele. Mais en réalité nzambe asungaki nga tosala ne campagne mpe na monde ya miracle nga naza kosala nga ya renouveau na ndenge ya renouveau me naye kokɔta na ndenge ya bango namonaki eza mpe na basi mpe bateyaka naye komona yango epai na ye. Après le communiqué, ça a été délivré par le ministère de la Sécurité. On commence à faire des l'eau, on a tout balali. Mais ça, je me croyais que ça va ça, l'ensemble de Wana, au Bavana, Banda, pour se boire comme pour l'année et le monde à Bible. Bon, vous avez la Bible, Moutazana va non menayer, et puis malheureusement, Moutazana égarément naïe. Donc le mot égarément existe, parce que Moutako Kotakuna a tiré lumière. La vérité est que la Bible est claire. Moli Moussanta Osana na basi na mibali. Moussani na Osana na basi te, Moussani na Osana na mibali te. Na yebi yango te. Mais lelo nazoyebi sayo. Ngai le 1er octobre date anniversaire na ngai. Ngai naza précurseur ya kotindika basi bateya. Nazo consacrer bishop ya liboso na ministère na ngai, l'église na ngai, moi si. Na tia on a date anniversaire na ngai. On a le 1er octobre. Pour bayebake na yaki pona yango. Je suis venu pour ça. Nga na permettre moi c'était na ndimaka. Ngai mentor na ngai. Eza la donne lelo. Moi no subona moi. Chaque année na kenda ko. Donc babiloko wana confiance na za ngote. So eza péché botika nga na kenda course na ngai. Parce que balbaki mutu na mutu. Omoni so bazo ki mamba. Mutu mutu za na couloir na. Dans couloir, je vous dis la vérité. Peuple de Dieu, il y a mis balai, tous les mamans, on n'appelle pas tout le monde à venir. Quand on famille, ta famille. Na bato balingi bango metamoko babiki balingi basala nzambe za avant de kanzate ezaki profiter bolinga yena 20 mai le 20 mai c'est 9 nani alobaki ezali prévu balele na 20 mai nani na chapeau nini me frère soki toza awa toye kolela mutu boyeba ke église ezalaka mpe na mutu oyo nzambe atiaka liboso bon mutu yango nzambe atiaki liboso nani adesidaki wapi soki mutu wana nzambe atie liboso adesidaki tokende na salle de fête tokokende mais lokola ezalaki awa eloko eke bato na 20 mai eza organisation ezalaki te parce que bobengi biso na 20 mai ozalaki na mbongo ya koorganize nyonso c'est ça le problème. Le chemin, on l'a injurié, on a dit n'importe quoi sur elle, mais elle n'avait jamais abandonné. Et maintenant, nous aussi, nous pouvons nous lever, malgré qu'on dit n'importe quoi sur la femme, mais nous continuons
à proclamer la parole de Dieu. Et c'est une grande perte pour nous, surtout les femmes. Particulièrement, quel est le plus grand souvenir que vous gardez d'elle? Oh, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle, beaucoup. Premièrement, j'étais la marraine de Déborah, sa fille aînée, la marraine de mariage. Et puis, deuxièmement, je l'ai fait amener chez le président de la République, Mobutu, la maman Bobila Dawa, à Paris. Elle a donné des messages sur le pays. Bon, j'ai fait beaucoup de choses avec elle, des conventions. On a prié pour le pays avec elle. Une grande patriote. Elle avait l'amour du Congo. Elle ne voulait pas voir les gens souffrir. C'est une femme vraiment puissante. Je l'ai assistée dans beaucoup de choses à Bruxelles et à Paris aussi, au début des réveils 84-85. J'ai vu des miracles, de guérison, beaucoup de choses inouïes. En tout cas, je ne sais pas qui peut se comparer avec cette femme. Et la foi en action, elle avait même dit qu'elle était capable de réveiller, de ressusciter la sœur Marie Missamou. Moi, je lui ai dit, je croyais en sa puissance. L'erreur, c'était qu'elle avait annoncé ça publiquement. Elle pouvait garder ça, venir avec. Et puis quand elle arrive ici, elle consulte le comité du deuil là. Elle entre, elle prie. Ce n'est qu'après qu'on allait dire. Mais malheureusement, elle s'est mal prise. Hein? Elle a parlé avant. Et le diable n'aime pas la résurrection. Et on l'a bloqué. Un message pour les serviteurs de Dieu, l'Église corps du Christ et de la République démocratique du Congo en général, et en particulier les femmes servantes de Dieu. Moi je dis, les hommes qui doutent encore la puissance de l'évangile d'une femme puissent enlever ça de leur tête. Parce qu'elle, c'est un exemple. Même papa Edi Nabala lui a dit, va, prêche. Parce qu'elle avait ça. Les servantes de Dieu, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle continue. Chacun s'expliquera devant son Dieu. Que les serviteurs acceptent que nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y a ni femme ni homme. Dieu utilise qui veut. Si Dieu a utilisé l'âne de Balaam, pourquoi ne pas utiliser une femme? C'est comme si la femme n'a pas été pardonnée. Elle est toujours restée dans les péchés. Elle ne peut pas exercer le sacerdoce. Pourtant, nous avons le même Saint-Esprit. C'est ce que je peux dire. En 1987. En 1987, on a une année, on a eu bon la motema. Une campagne, on a apôtre Tambuluko qui n'a peine ya prison de Makala. Espace Moureza qui va na monene. Alors on a comme intercession. To wutinga ba to koti wana na komaki na tongo na ba track to koti miliwan to kabul ba track ko mobiliser ba to sensibiliser ba to inviter ba to ba na kata campagne wana et puis moi j'ai dirigé l'intercession et puis na kata campagne wana nzama sa makamine ba délivrance ba guérison ezaka ebele. C'était au début de notre foi quoi. Bango déjà wana bazo tel ba nzam do na ndenga ko sakana te. Donc za icône monene ya évangile oyo ba wuto kende. Non, j'ai toujours dit que ma caméra, moi je suis mobile côté à thèse, ma caméra école. Ndenge bamuso le Saint-Esprit ceux qui au parler la langue te aux rempli du Saint-Esprit te bamuso le Saint-Esprit ya na badon ebele za ka parler la langue te. Donc ça na raison na ba mais moi je crois au ministère de la femme parce que Saint-Esprit moi je suis mobile à la tête, Dieu peut utiliser qui il veut. Dans le ministère, accueilli, je pense qu'il va citer encore beaucoup d'autres mamans Tumba dans le évangile pour merci. C'est une maman qui a révolutionné. Beaucoup de mamans aujourd'hui ont eu le goût de servir Nzambé. Père Ezalaki, maman et bébé au théâtre, au banga, au ndimabisote, tout ça. Maman Tumba a donné le goût. Il est maire de beaucoup de pasteurs. C'est parmi les pionniers qui ont apporté un plus. Le peuple de Dieu, tu peux perdre Mutumunene, dans le corps du Christ,
vraiment ezali pasi me nzambe aza na ngolu mpe na bolingo na ye toza wana tozolela ye lobi tokende tika ye na demere na ye ya suka. Bon, d'abord ezali à la fois esengope mawa esengope na kotala musala oyo mama asali na 4 ministère na mboka na biso. Azali pionnière na ministère oyo ya basi asali misala ya minene na ba implantation ya église pe na mateya oyo atei. Ezali pasi parce que akei to pesi nzambe merci na nyonso to tondi nzambe po apesaki biso na mboka oyo et puis nzambe a décidé ko soit voilà. Message ezali kaka ke to servaka nzambe azali éternel mais biso toza éternalité. Donc esengeli moko na biso na ngonga oyo nzambe apesi ameka ko maximiser pona ko sala o esengeli asala parce que ministère ezala na bandeli ministère pe ezala na suka. Voilà message na ko ipopesa na ba bazo. Merci. Heureusement nakanisaki ekozala te na 1986 nga nayebaki monde ya nzambe malamu te mais en 1986 teki nga na campagne moko na mama Ntomba batuni ye soki akoteya elongo na nga andimi toteyi en face ya prison église catholique moko toteyaki na église catholique tosali campagne libanda ngambo naza koteya na église wana toyei kosala campagne oyo prison en face podium eyeti na mire église nga nayaki mpona natala ndenge nini batie podium ye amoni nga nazali na bible papa oye kotekela nga bible nabi te po wana nga nzoto mike lisusu ye kabaka minga nabi te mama nga naza mutu oyo bokosala na ye campagne abi yambo campagne mpe ebandi tosali campagne premier jour deuxième jour soki atei lelo nga natei jour wana mosusu donc biso nyonso na podium ti nzambe asali bilembo mingi yo mwana moke boye nzambe azosalela yo pesinga baconseil pi tokomaki mpe koyebana azoya mpe epa na ngai nga mpe nazokende epa na ye ti na suka nzambe asungi tokoma bato moko tokoma kosala mosala ya nzambe ye abengi nga nabengi. Donc le Seigneur nous a mis ensemble nde naye koyebana na bato mosusu ya nzambe malamu pasteur Chibambe na bato ebele mais en réalité nzambe asungaki nga tosala ne campagne mpe na monde ya miracle nga naza kosala nga ya renouveau na ndenge ya renouveau me naye kokɔta na ndenge ya bango namonaki eza mpe na basi mpe bateyaka naye komona yango epai na ye. Après le temps que ça basala na ndele bani ministère de maseke bakomasa koteya bango te longo na tumba lali message ni koyebisa basala nzambe wana o bavanda bandako bazoboya kokoma kolela ne elongo na Bible. Bon oyebi na Bible mutu aza na banorme na ye et puis malheureusement mutu aza na égarement na ye. Donc le mot égarement existe parce que mutu akokota kuna atiki lumière. La vérité est que la Bible est claire. Molimo santa kosala na basi na mibali. Mosala nini kosala na basi te, mosala nini kosala na mibali te. Na yebi yango te. Mais lelo nazoyebisa yo. Ngai le 1er octobre date anniversaire na ngai. Ngai naza précurseur ya kotindika basi bateya. Nazo consacrer bishop ya liboso na ministère na ngai, na église na ngai, mwasi. Natia on a date anniversaire na ngai pour na yebisa bango le 1er octobre pour bayebake na yaki pour na yango. Je suis venu pour ça. Ngai na permettre mwasi ateya na ndimaka. Ngai mentor na ngai eza la donna lelo. Mwana subona mwasi. Chaque année na kenda ko. Donc babiloko wana confiance na za ngote. Soki eza péché botika nga na kenda course na ngai parce que balobaki mutu na mutu omoni so bato azokima mbango mutu na mutu aza na couloir na ye
naza na couleur na bino te bokende entre bino mais je vous dis la vérité peuple de Dieu oyo ezolanda nga boyeba avi na nga ya mibale tolela mama oyo oyo baza na makambo wana baya tolela mama. On n'appelle pas tout le monde à venir kaka oyo bayebi ata matanga famille balelaka bata famille wana